Campagne congolais Telema, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, akitaki lobby eleki na Kenge na province ya Kwango azalaki accompagné na belu ya Kinshasa, notamment Maotwene Musilwe eli ya circonscription ya Selembao. Commentaire. Na cadre ya poursuite n'appelle à la mobilisation populaire contre agression rwandaise pe balkanisation ya mboka dénommé campagne congolais Telema, Premier ministre chef ya gouvernement, Excellence Judith Suminwa Tuluka a s'exprimer qui lobby eleki na tribune ya Kenge, liboso ya population ya Kenge, chef-lieu ya province ya Kwango. Na partie sud-ouest ya République démocratique du Congo, Premier ministre azalaki accompagné na délégation ya belu ya Kinshasa. Tomonaki précisément honorable Maotwene Musilwe élu ya circonscription ya Selembao, soso ya mboka matembele ya simanda kundenge bana Selembao balingaka kobenga ye oyo atikalaki simate pona koloba non na agression pe division ya mboka na biso, non na tribalisme, corruption, désordre pe ba forme nyonso ya violence. Sur itinérance, il y a Premier ministre Madame Judith Tuluka, après qu'il quitte le président à Kwango pour continuer la sensibilisation oyo to bengi Congolais Telema. To sengi na Congolais nyonso to s'aligner sima mokonza mboka pour na bouter dehors. Ba nyonso bazokanisa ki ata eteni moko ya RDC ekokende vers bango. Biso banso toyebi ke Rwanda na ba complice na ye occidentaux bazo utiliser M23 pour que ba imposer biso guerre. Biso to lobi boye to sengi na biso nyonso to sanga lokola mutu moko parce que balobaka l'union fait la force. Ensemble, c'est possible de longa guerre. Ensemble, c'est possible Congo et joie valeur nango à cause de la minerai na biso bazo bundisa biso. Et to sengi na Congolais nyonso sika nyonso akozala ce que moni nungu moni ma faut pas dénoncer pour te perdre de taille ne moka mabele na bisoté. Na population ya parti est ya République démocratique du Congo élu ya Kinshasa na circonscription ya Selembao, Maotwene Musilwe a passé qui message oyo. Gona bisa gomo ya Bukavu tozo compatir na bino to tiki bino te toza ensemble na bino parce que etumba oyo concerné bino peut concerner biso patrie ou bien ou rien. Et to sey mine bo batela kimé na bino vraiment nzambe oyo achaba frontière achaba kabula ba limite ba mboka azajiste la juste Dieu yana Congo et finir na kolonga le Congo est indivisible ensemble neto kolonga. Na même occasion élu ya Kinshasa na circonscription ya Selembao, Maotwene Musilwe annonça qui appelle na ba volontaire ba jeune nyonso ba s'enrôler massivement en armée pour na ko défendre patrie mabele ba koko batikela biso mabele bakoko bapesa cadeau na bana République démocratique du Congo. Yo